Beaucoup le bagnon so beaucoup le bawana. Mais mon nous stanga fan ya bi que SB égale la soirée de la presse. Lelo ba sutuke la ba complexé ba to anzala. Ba sutuke la lelo SB ba na mupanza SB. Pour après ça ne peut loter. Après ça ne loter. SB wap. Nga on a matin la vélo jouer la bima na ngote moto jouer la bima na ngote. Beto katemis. C'est donc émission de yo tu na ba question na répondre yo. Et comme sous prendre ba réponse. Voilà ce que comment le ba souffrir. Beto katemis. Mais la vérité na oh papa. Na mana vélo té, moto té. Tu as fait combien de temps et pas naï? Eh bané, na c'est bané. Bon bah non bimi atana vélo té ata yo moto. Fais une obligation belanga. Il y a une conscience que muto travail nanga, muto sali ka maïta chaîne nanga. Et ben il faut ça les bolam. Et puis na finga mututé. Na ya répéter pona kose la mutu makambo. Ngana loba kaka makambo eza vérité. Ngai personnellement nga Suarez, ngai na Tuni Gomez, ngana Soli na Gomez. Na lo bango na ba émission nyonso ah non changer te do komela iso Gomez mutakomela tengane na komela ki parce que tant na yo ki ba injure ba jara ba injure oh ya fingisi la mams nazu nazu temps ebele na ye na yebi ata ba défaut ba erreur ezali nga mo pe na ki surprise ya koyeba pe ya koyoka ba voice OSB asala ki pour na producteur par rapport que na casting wana balon la combo ici pechanga ba tie parce que ici la peut ça le meilleur na été salo na voice qui voit tel pena besi la bisa na numéro ya RTL numéro privé na yi ni Gomez a pété a comme ce mais si les anini ils ont surtout quel âge ils ont complexé ils nini parce que yo comme ba Nigeria déjà avant ici pechanga otambo kenda o joua kasilika Alice Baba a joua ala ba vidéo ala ba et ma femme madame mystique ba bisconeza wala yakenda na essayer sa photo na Hollywood. Miss longa sani c'est le nom da beta betona ba émission nyonso partout au monde ah beta nga beta ki o ma beso tala ke émission nge peso pas sérieux Miss Lolo yaya ah beta pe pechanga ma est-ce que tu ozoki tayo le kana TV o finganga o sokola na olobi est-ce que sokola ki na tala équipe na TV finganga nga na yebi no elongi nete kombo na ye na yebi yango te Miss Lolo na rappelé c'est la Miss Lolo oh alors ça théâtre théâtre oh avant na Petro Congo na kati kota mai o sombule beti mo abimeza te olobi Miss Lolo wana lo bananga waza libele mo saki munele ko mabele saka masiala ah oh wana Miss Lolo nde wana tebi sanga te non tom non se tromper parce que obefisa yani ya moni wa Miss Lolo te ka kisa bokoko soki o somi kisi kuna yo mo meke pa na ye essaye technique ngate Miss Lolo keba moni yo lebe ko sala nga émission ya na calcula ote na vinanga K na tia ote G na tia ote X na tia ote W na tia ote Z. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote bonjour partout, bonjour les Bakou ya Kolanda émission la bino toujours na Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Adida Lumumba l'homme à la taille S toujours mon mbala boya munene kande tolobaka ce que bomoni Adida Lumumba leki toujours na Congo Winner Télévision c'est qu'il y a une actualité c'est que peut être sur la entre ngana bino dès qu'on est sarabino ba question ezaranga ba réponse ezaraya bino toujours na Congo Winner Télévision les lots tozana ba thématique moi ebele ya kosolola par rapport kana ba actualité ezoleka na mboka na biso tozo sala analyse na moko pe ya ba chroniqueuse le brakitoko oh lelo soka lobby c'est qu'internet s'est bougé manike akosa donc manike kutako mo luke po basala na moi associé mais azali bokoye ba kombo na kala mingi te po Adida a présentaka invité na été botiki langa ton appel sambote na mama Sarah Kabunzi la Cléopâtre balobi mo boss balobi mo sale kingolo na mwindo mo sale kingolo na musielu pourquoi pas balobi Ninelo Kemba depuis Brazzaville grande sœur propre Adida Lumumba balobi ke ba dollar aux tindele en tout cas melela ki on kaka 20 ici mais azali suna posa mususu po asepelisa ba o nyoso bazangi pourquoi pas balobi Priska Okemba je te salue aussi grande sœur propre so mo na bois ki otese ke libanga donc ce qui n'a pas sani c'est que na sali lisumu balobi pasteur mon pasteur Servid Kajango je te salue aussi si Montréal tongana otoza vision moko soko koko fongola ba mon invité na ngai oyo na yambi lelo na plateau na ngai ya Congo Winner Télévision
9 match. On a bien quand 9 match. J'espère que bon moni na kokite mais la lobby kaka 9 match bonjour. Bonjour Adida Lumumba l'homme à la taille S. Le roi Suarez de la presse la taille S. Eh, mais on a tous à ndenge moko hein. Bataille S na bataille S. Est-ce que vous savez constater? Vous constatez hein? Voilà, bonjour, peu n'avoir fan, peu abonné sur la Congo Winner Télévision. Oh, déjà, Baza et Belé, vous savez, nous avons Kolandanga Motamukio, ce reste de la presse. Merci, Penayo, pour la confiance et puis fidélité. Au Salingana, il y a le plateau, dans mon Kolalelo. Quand on a l'obaka, maman a Fandiawa, fille a Fandiawa, bien que IVPP, Institut Vérité. Polele. Donc pas nangai le kuta na laiti ango kalisonte na laiti ango soutiente na laiti ango bolite non plus na tela ango chapeauté. Donc anga so eza vérité, ça il faut les étaler pour comprendre que c'est vérité. Donc ba question ya yo, ba réponse yanga na kati ya plateau na yo. Ba question yanga ba réponse ya ye Suarez ndeka kalobi. Donc ya ane muta polele pe na mboko to komo ke en prison oui. Ah, et que bongo. Souvent na outé déjà na kesus. Zani na prison. Oh, vous habitez? Vous avez une prison? Vous avez une prison? Vous habitez? Ah, vous avez un voyage, c'est normal. Mais fait oui, parce qu'il a déjà publié, étalé partout, mais vous habitez. Première dame de la presse, Léa Yoa, ma copine chérie. Aïe, pitara bango baya, pena boye, na moi provision, moi ni nata la copine. La prison na toke na va to kota na ma so na biso. Na prison ba tcha ko kota ba criminel to côté ba. Na bana kota manikete, ba bana na lycée bosanga, lycée boyoka, pesi ba nie pene fanda na masuba. Donc wese otie mutu wese na ba rwandais bazawana. Nga vanda pena na place na nga ba benga ngo salle de visite, ba zulanga chambre na nga et ba provision na nga ezabi. Na nga bien. Salani. Nga en réalité mokili kaka ba internet on est ngenda raté. Bibino basa internet bolingo linga mi bala batu bolingo ba tseke yango linga mo bala batu. Ndeti nga be bazwande yanga. Nga zwa ya batu te ngande bazwa yanga. Nga bazwa yanga batozola nga ba yebi pe bazo comprendre ba musu ba yebi pe te ba yeba lelo nazali na prison compte tenu en réalité moi c'est pas ça qui une concert na la kisa musala na simbisa micro na kombo ya Olivia Pecops oui accusanga ki nazo ki babiloro na ye et tout mais il ka so ba na mondo so ba lingeli obula so ba montelo coup donc faut ka ba commission tisuka po et baba sepela mais comme un peu wana mambo ye muto fundanga se présenter tazalate ya munana te a chapwa kima abi marambo ma niveau na ngate on a kana eti suka o a changer une adresse na zebisa yo oh Olivia a changer une adresse abi mais Suarez oyo taka azebisa magistrat abi moi sio moi so funa keneti suka ya mi mona so pende ni alegi biso so pende na TV sonde yeah banga mutalego na moi toke petozo na keneno tisuka na suko kendeka prison moi te ka kokisa ki mo tisuka te moi ki me poani faza wana tisuka te ezekanya makasese kuna ndeza ka suka nazela nga na suka te nazela nga bien depuis imagine tana prison mais aya santé kimia nzamba kim te ya vungule te ya vungule avimba nde ya vungule yanga pene ya provision na kata ya boloko olia nyonso esengeli beefsteak pizza nyonso na me na dolé na fi bana bombo. Merci, j'espère que yé pena malobeza autorisé pour na yeso retirer le micro c'est que monsieur comme pour ya boto la rabato ba émission mais tout que ne tozonga tout que ne non masolango nini SB oh allez ka SB te na membre famille n'était on faut tout na bande ko na ende surtout tu ngi disinga Adida Lumumba na ba Suarez et pas ya Silabissa te yo yeba Suarez avant Silabissa faut la vérité moi na vana même na plateau même yo so ko senga makam non ebiso vérité ko si yo yeba avant SB esima on comprend so to s'engage na makamu so ke simbi na otena longo na kenanga est-ce que ça problème il y a problème te on va santé à Silabissa faut tout na ba fan na ba cook faut tout na ba ndeko na faut tout na ba chronisima batu ba fana sima batu on faut tout na tuna ba ngate on a bien la santé na été tout na belle vie quand ici qu'on de la patrona moi na zo benge mims maman mouche chérie des gros bisous tout na ma sola ici pechanga black line Mobutu c'est quoi respect moi ça ana visibilité na minito ana combo na minito pechanga mu pecha papa tout na question msusu pour atoleka mpanzi wana. Merci, j'espère que meminga kana ngambo wango nazaki na sema yo meminga kana ngambo wango ata oboyi na osi lango komi lelo komi na ngai na santé na yete oh na boya ndenge nini yo tu nga ndenge ni yeti bongo te
ce qu'on a évité pour notre soli n'a été mikolo non pas santé ni buta musa obela nako ba gaza bien mais to musa obela l'anniversaire nous a l'anniversaire n'était n'a été ya moi ma vérité ma vérité na soirée de la presse de la vendre que la race ba problème âge chiffre 5 ça c'est fait 5 ans chiffre 5 5 ans T 500 ans quel chiffre à 5 attends 500 millions ans mais ça un chiffre 5 ça c'est fait na 5 ans ba fan naie ba ça qui ba surprise ba collègue naie ba camarade naie et avec donc joyeux anniversaire maman ça souhaita qui était maman na tia ko pe na statut na posta qui est na posta qui est donc et si il pour ça il a avec important fait quand dans anniversaire on ben on va passer sur micro il fallait n'était obligé on nous sommes obligés. Mais là, ceux qui battent comme autant la chaîne y a si là, na niveau est commun ou tout n'y a pas que soirée n'est pas comme ça qu'on a position. Ouais bah que ça engage. Bah ignorant mon caca. Ah ya bah ignorant bah mité à ma belle. Au moins il va biso soirée de la presse beaucoup le ba nyonso beaucoup le ba wana. Mais mon nous c'est un fan y a que SB égale la soirée de la presse. Lelo ba surtout que là ba complexé ba to anzala. Ba surtout que lelo SB ba na mupanza SB pour après ça ne peut l'ôter. Après ça ne l'ôter. SBO wap. Moi on a matin à faire la jouer la bima na ngote moto jouer na bima na ngote. Beto katemis. Tu dois émission de yo tu n'as question à répondre yo et comme il se prend ba réponse. Voilà ce comment le ba souffrir. Tu beto katemis. Mais la vérité na oh papa. Le man a véloté, mototé. Na lobaté. Tu as fait combien de temps et pas naï. Et bané, na c'est bané. Bon ba no bimi ata na véloté ata yo moto. Fait une obligation belanga. Il y a une conscience que muto travail nanga, muto sali ka maïta chaîne nanga. Et ba te faut ça les bolam. Bible lobby tout travail a droit à une rémunération. Yémo sous Bible lobby que l'ouvrier mérite son salaire. Pour dire la vendre que côté père parole naza pour nga sanction so. Si quoi bisa nga na travailler na souka ya makambu na bimine le côté parce que moi serais j'ai bénéficié na ba fan nanga. Na ba fan non ni na kota na esibine na bima na bilamba nanga. Apa bilamba fan musu batindela biso ba colis et ya biso mbale ba polo to ba noti nanga so batinga batindeli payer. Ngam na ndo kezwa. Ba mbongo ya YouTube so ke futi. Ngam na kendo zo na bank. Oyebi te na zoate. Mon SB na so pona sale mabe na sina sala e. So pona yibe mbongo so so na man éducation mabe ya mo yibi. Loka ba misusu mais na zoa parce que ça qui na mbongo ezala mabongo nanga. Ba perondo mbasi banani ba ngono so ba yebi ba linda banani ba yebi que même na tournage boy. Ça qui a si la mbongo ezala mabongo nanga. Biloko na olia mai ne akomela ezala maboko nanga. Naza ko ba menace be na roté be poison mais na sa ngote po ezala ndenge nanga te. Na ko ba pe mbongo pe na kata saki pe na zipe na keno mais na sala ngote. Imagine que moi bossa na ba mbongo pe na ngai. Tom so bossa ni tom so 50 ou 100. Amati pe na voiture boye ngana ese na o mam so ngokende nini mbongo no mo ko me soirée. Mais que na 50 bon zoka zoa. Tom so da nga ba se ngambo apesa ngambo nga transmet ngande na lobby. Na ko po bombati. Mais pour ani na lobaki. Pour les andenge na ngate. Andenge na ngate adida. Toke no tozonga. Ozala kina sila obimina eloko te mutu mando ke nous ba mongo ba nini eloko pe bobe banana sila potika sile banité mais ba nungu ka internet auto yoka il paraît ngai tem na lobby comme si yona sila bo banda ko beta bozala ki mwasi na mbali ta onde bo kabwani ba vérité comme obima est-ce que c'est vrai ou c'est faux pour ba lobby monde na ko mika ki lesbienne alors non il est to zay mwasi na nanani sila SB oh nga bikaza prophétesse a mosa nzambe asa ba wale ba lesbienne naye na binga mambo na te nga toast na sena sila ko ebisa ngata mambo na te na ebeli yepe na makambo wana te na na mona te o na yoka ba maso musu na yoka o ya betlanga mais o ngata na fane na vivre en côté parce que mo ga banda mo na ba relation na ngai banda ko ya amona ba prêtre na ngai mbali na ngai musu banda o ya pe na banda ba sponsor bo ba basi ba ba mbali ba sponsor ba est-ce ko ba mi bali ba ba basi ba mi bali siko yepe na ebi mobile na ye paps on appelle ça comme paps mais sina zwa kiango Gustave wa mundele wa za na poto mobile na ye wana o na ba mosco ba vini pe na ebité comment attends tellement beau la pe belle vie maman Olive yango beaucoup mo sangele abote Olive belle vie maman abote ndeni maman Olive comme tambula na sila belle vie ba tiemu jamais
ata mwana ba mi balé ba voyage nyonso ba utoke Dubaï au Turquie au Chine au nini Lubumbashi ba utela ba Vincent Toulouse ba kenda ki ba kenda Belleville ba kenda ba ne ba artiste mso ba Gabriel na moni ba artiste bele wana maman Olive azaka mama ya bato maman Olive botia kombo na ye na ba bêtise wana te mama ni mama wa boboto bo sangisa na ba bêtise wa buzo ba te ki lesbienne na bango ba vie na bango etali maman Olive te. Maman Olive a sunga ba journaliste, a sunga ba comédien. Donc ba bêtise, ba rancune, ba nina bango etali bango. Ozomona etali bango. Bote maman Olive na ba mbona te. Eh. Merci, j'espère que Boutuko Yoka Suarez ndenge à défendre par rapport à ma question nanga. Suarez, et c'est tout les gars côté ana. Les psychotes, les lesbiennes. Ah, mams. Bon mams na bengi po ngande na pesa yo, mais yo ndeko benga mams c'était pour na olingate. Si là, Mams. Mams c'était à Lumumba. Mams c'était. Ba fasi na ben na ba bakuku. Comme non ni na ba bakuku. Nali, moi ba bakuku ne bazana. Moi ba fan. Fan a roti en erreur. Ako soutenir yo pour que liboso. No bocha. Tout ça là. T'as non comment là voilà. Moi la monio le gars problème na plateau na yo. Non zala. Moi ba bakuku. Bango Lukaga toujours si le roi moli au centre le roi est Saint-Esprit le roi est bili sous mouté à ça la mabete non à ça na ba erreur à na ba faute à na ba défaut mais ceux qui m'ont sali mabe faut le ba sali mabe soit sali malam c'est ka sali malam ozomona so net na ba lire moi bongo na ba lire net ba attitude moi ya bongo ba ke non aussi la bon non ngane tina kamwe ke si dans la lesbienne et bien on te na tikala o mona te na tikala bon na yoka na ngaba biloko wana mais tanga na final SB. Merci Suarez, j'espère que Nandima pété au Kolobango pour Wanga na kapo eza télé. Na lobi vérité le mumba na Wanga na raté. Tina vandi am tatenga kasha zate. Mtasinenga papier autre système mikanda pa sa mbon na moniete. Parce que tina okosa après. Na sima, Raisa Mbili am topé mbon. Merci. Merci Suarez. Suarez. J'espère que ozana mondango. Tozotala na ba internet likambo ya voice. Guerre est commis entre Gomez, Nasila, na Peshanga. Niabike yoza na kati. Ninyo koloba. Est-ce que voice bima ki za penda ya solo sila mutasala ki ango? Toza ka mutu moko créer ka pour salir kombo ya sila. Bon en fait moni tina fa na plateau noir ya mbinga le na Congo Winner télévision nga soirée de la presse na ta okosate. Et puis na finga mutute. Na ya rapete pona kose la mutu makambo ngana loba kaka makambo eza vérité ngai personnellement nga Suarez ngai na tuni Gomez ngana soli na Gomez na loba ngana ba émission nyonso na changer te de komela ki Gomez mutakomela te ngana na komela ki parce que tant na yo ki ba injure ba jara ba injure ya fingi sila mams nazui mutu temps ebele na ye na yebi ata ba défaut ba erreur ezali nga mo pe nazaki surprise ya koyeba pe ya koyoka ba voice OSB asalaki pour na producteur par rapport que na casting wana balong la kombo ici Peshanga batie parce que ici la pesa le meilleur na été nazaki déçu personnellement par rapport nene ebeli SB na bien que maman ka kipaka kokolo ay makambo wana te akiparate mais tango comme na ba niveau mo boy voice ya ça la mafia alors ba ke mafia et moni muto botie na nini wana na casting wana a pesa biso le meilleur na été. Ah, mais Fabia solo abie place à na fobo tianenga. Mais Fiazu ba capture na ba voice na numéro ya RTL ya Sila Bisalu numéro privé na ye. O nga na zana na yebi na pour repeler on a lo bango. Na tika na bomba. Imagine numéro na siko tango mefia comme solo na côté producteur maintenant Muto Gomez ayela ki biso soi-disant actrice congolaise wana ici Peshanga a copé ça le meilleur té na film oyo donc ndenge za wana il faut place wana ba changer casting ba benga Sila Bisal ay bon ça va zela ngana solo la nanu na mutoyo a pesa ela ki biso ye da so na Gomez ni producteur azu ba capture na ba voice o mefi atindela ki na conversation na ye na Sila atindeli Gomez producteur abi Gomez mutoyo o bengeli biso akopesa biso le meilleur na été par rapport ya idée na scénario o tozanango ndi Gomez abi o nana ngwa bisi bino makambo producteur azu ba voice ne ba capture asa nini atindeli Gomez atala boye Sila Bisalu na voice qui voit tali pena be Sila Bisalu na numéro ya RTL numéro privé na ye ndi Gomez a pété
comme ils mais si les anini ils ont surtout quel âge ils ont complexé ils ont nini parce que yo comme va Nigeria déjà avant ici péchanga autant moi kenda au joua Ali Sibaba a joua ala ta vidéo ala ta et ma femme madame mystique ba bisko neza wala yake na essayer sa photo na Nollywood. Agana c'est sa photo dans Hollywood. Agana jouer ni. Yangonde likambu pe pour mwana. Biso toyebi ki akenda zonga Ali Sibaba. Toyebi na biso mama musu atenga la lobaka onga la yebi. No ba photo so bani ba oluko ni vidéo. Ye moka tinde ba ngwa PV. Ba bi vidéo va bandima ke. Ye pa kenda ka Hollywood a tourna. Eza lokola ngai na ko kanisa pe photo na wera na ko kanisa photo na Messi na ko kanisa. Ça na été. Eza bon Yo ce qu'on imaginer des Gomez a sili on ce finga sila yo za mukolo bimana pepe kale obimana zaiko langa obimana nana nyo obenga nani ki kestere menea okota ba répétition na banga na bota mana nte ye Gomez ko nga zo finga sila bimana nani abimana ki kestere na nyo na pepe kale pepe kale pepe kale zaiko langa na ki kestere menea o musunal boziana wata bozia zaka watangot abima mabolo boyebi nazo balika o Gomez alobaki Gomez ana ba ba voice de o bon ti baba ku basike za epo nani nga batindeli ngango pa presse luamba soirée yo na ba voice o tano ba capture o mutu na yo ngasko na siliki Gomez ofinga sila ndenini ponga linga mta finga sila te balukeli te nga na loba ne ba vérité na epo asunganga te aedanga te na vie na SB na bimane loko te na pesa ba le meilleur na nga na matisa chez na zo eloko te na bénéficier te mais côté ko finga ndena ko linga te parce que si la que dans le problème na muteme acte wana ya ko benga aloba ke non place wana yende azo mérité même chose à Pomba scène même chose à Beckham même chose à la bête du scène pour na pesa comme mususu la bête du scène ngam na pesa et puis mam sinde c'est que ce est cartonné et yebana parce que soirée za pesa ngai ne pesa ko si mais Gomez comment ko tilma na internet o finga si la bo soirée ko si kana nte fulu ko yeba ngabi nini kasi azisu ba capture na ba voix ça c'est atindeni sko baba cook komba ba cook wato pesa ngo na film ya liboso on tourna na SB comment na ngeza aka titre ngeza aka Abakouk donc toujours à mon poste et ya tenga na aka wana nde total ki to c'est que ba fano peut pesa bango ba cook donc bango bazaka wana pona biso ata ba ko finga sile mais bango bazaka mais bango lelo ba mona sile le ko amoli mo santu le roi Yesu akiti aku fa biso ba mi balé azali sumute dans nzambala pape kutuko pape kutu mais na nzamba pe mazo sam ekobo azola la basi asa ba n'importe quoi mais pape ata ba sango wana il va venir bango te nga sango mo alinga ngati nga vena sango mobo baso ba utakona ba pena na lingi makambo yote na koboya na ngai est-ce que yo pena makambo lo ba oyeba makambo lo ba nazali bomo te minga petona pona nazali boma so na libomo ngo ya mbanga te sina lo makambo eza solo osomona bango ce que ba mona ba valoriser plus bazo finga bato bazo ba vérité ya SB osomona ntanga sema ba sali mabe ba musu ba okotela SB boye et puis na kati botia kombo ya papa Elombe tala oh ngana oyoka na okada ba voice musuna ba message mususu na yebi na bilongi na bino eza mbala na bino asuka nde bozana bona niveau ya président Elombe Soukarité autorité morale abimisa s'il vous plaît respect na papa wana ngabe ake pepe ba bêtise na bino o bosala bana ko sala ti lelo bolongo la penda kombo ya président Elombe Soukari amuninga na bino te yo munoko solo yo moi si so mapeka solo wana ba problème na ba parfum na nzoto o problème bilamba o problème bela problème santé vantaka munono kimia te bana ofinga ka président Elombe soyo ba e mamno loba yo université tanga eza nini nga IVPP Institut VT polele pole est-ce que so bomba muton na est-ce que comment na ba comment na UNESCO na yebi on te bi lo makase kuba na finga na ba na finga bango siko atoro voilà Miss Lolo comment on s'est rappelé à ce Lolo Miss Lolo na
bongo ça assemblée bi Miss Lolo te nabi Miss Lolo te nzamba mona nga likolo oh nabi Miss Lolo te Miss Longa sani Miss Lolo mda beta betona ba émission nyonso partout au monde ah beta nga beta ki o mabeso tala ke émission nge peso pas sérieux l'émission ni l'émission de kabasala basala kala ba Jacques kaba soirée ezo yibaka mbongo ya nani ya Pecos yango bakangisaka yo c'est la bimisi ba vérité ya somo Miss Lolo oh Miss Lolo yaya abeta pe pechanga ma est-ce que tu ozoki tayo le kana TV o finganga o sokola na olobi est-ce que sokola ki na tale ki pe na TV finganga ngana yebino elongi nete kombo na ye na yebi yango te Miss Lolo na rappeleur zela Miss Lolo alo sa théâtre vana na Petro Congo na kati kota mai osombule beti mo abimeza te olobi Miss Lolo wana oloba nanga waza libele mo saki munele kwa mabele saka masiala oh wana Miss Lolo nde wana tebi sanga te non tom non se tromper confusion tom suna e baté bazami première dame de la presse Léa Yoa na habité Miss Lolo oh yo betera ma solo a comment chanter c'est pas boziana ye wana te na otuna te Miss Lolo wapi o akoma koyemba ba bozi sara na la yona ayemba ka ya Miss Lolo mais comment peut ya Miss on peut faire longolango pour ko talo ba pe na ta ya Miss te olobi ba Miss nde biso ye moi la taille S ngai ba Miss Lolo nde ba Miss nde biso ye la taille S atala wenza mindele na mninga poko na otula te ba sodenga pete na ke wawa nabi tina fandia so atala yela zoomenga mona poitrine na ndeni normal et puis hôtel matilelo non ya bota pete nanu pete sko ya Miss Lolo akonta mwana mukongo atombole ngo babwaka na nenga sima boza pete pour le baiser hôtel ma olongole lamba longo na soutien bo mona kasi le baiser hôtel boza poso mona on combien intérêt non bo bénéficier ndé bon o bénéficier ni ya moni wa Miss Lolo teka kisa bokoko soki ya osomi kisi kuna yo moko meke pa na ye essaye technique ngate Miss Lolo keba moni yo nebe ku osala nga émission ya na calculer ote na vie nanga K na tia ote G na tia ote X na tia ote W na tia ote Z na mone to luka ngai siko ngai place ngo kuwe na mabele na nga okoka te nga na tendresse dibinga te o akangisa okuna na parke ko no fukama basa ba vidéo ba publier partout o senga tendresse dibinga pardon nga soirée de la presse te yo keba penza na kombo na nga et puis deuxième temps à comment le bel mamba sila bilo moi bongo oyo le moi na déjà so le moi sila ça porte parole sila te no banda le belé to te na le belé ça be mission la chaîne na ye na le bela été émission ni bimisa na le bela sila c'est belé moi c'est journaliste actrice script scénariste metteur en scène na y maman te nga porte parole n'était si qu'on a Miss Lolo na âge na maman mukolo boy ti lo ka chez les parents donc on a surtout qu'elle a complexé on lui a pas personne attend bâti au kaka you to G na tiarate X na tiarate il pas foutre là nan ye avant de pas bango ti lelo lobby ti lelo avant de pas na bango ti lelo o kama na misa maramuno o kama ye na Petro Congo na 4 o pena ya 4 pena coureza ate mai etonda sombule beti ata journaliste moi que yambe zate moi faut ça ka émission ya nenga musika miko bade oteleka boy bonjour Miss Lolo otelela nenga boy yepe moi bima ezate mai na munde na katikati yaya na mta niveau no te mera so na za na futela na vie na vie na ngane na za na futela donc on va na ndako mo to futa $300 aux ans parce que ça va on a $20 au salaire mission à peso $20 ne futelo ndaku yo moi ça salité moi ça bimisa mai nyama mi pende makwanza mi pende makwanza yo lukanga na finga yo siko nde na bandelo bien yeba ke ko banda lelo gero yo luki okosisa ngote za suka te dossier na ke na pe crime bon na mona relation yo bimiso kuna o lapa criminel ba kana sa bilobelati bilobela akena afuka makuna parquet ya kalamu kuno ebite tendresse dibinga o ampesa comme tata moi si bisa en tout cas pe mno msibo kamsanga eza ni nyango pe ya
bolukani boka bokoma na famille bisalo bokota kuna oto ninyango ata ndeko na bango ayebi bino te papa Joseph Tiakoti Mabele atikala komona bino na bilonelongi ne boete amonaka yo ngana monati tiabela na zalawana oh tiabela na zalawana oh yalo baka soirée ndomadelo avakufa ha ngamela matanga mema ya 20 mission non mais la mai sont na sisi on met ça mai na soif non na soif te mais nga miss lolo wana lumumba pardon bato ba yebinga nga na finga te nga lo ba vérité mais moi se fona recadrer na no pas luka na nous à se comparer na nga yo moi ça talent tina kilelo tina jour à lelo yebi ko bi pro basket yo oui pris ya short ya bien oui bien si le moi si ba chemise a foulard kala ba patola capot net na mo ya lelo mi pene on fait quoi rama kwanza pour chaleur eleki et bine ba buibui na kati. Merci, j'espère que Wane Zalagi Suarez y a continuera Suarez. Allez longi mabele tala mabele ya mi bala ba linga go pena nzambe na nga basimba neti yo silika mabele libela miss lolo na yo ata ninga nyongo ninga ba Jozo e ba Amérique ba basimba bon ya aketi na Amérique ozambon wap ya nda kuta ko zoate ya garantie bon ya tia okende ya sasuma visa azna billet ozon wap reste européen mon ye akeba. Merci. J'espère que ngaite ba question ça qui nga ba réponse ça qui à Suarez et ça la tête que ndenge bino bo mesana koloba te journaliste te ngaite malobeza ya mboka waye Suarez tozongi na sujet na biso kande to banda koloba kota la sila na peshanga ba uti tata moko elo kola tata moko mama moko ba mi esika moko dilo ba komi ko potana par rapport que moninga ba bengisi na Nigeria balobi makambo ezo sala na Congo etikala osala na ba Gabonais na ba Ivoirien même bango mo ba Nigeria etikala osala mate pourquoi ka balongoli mo congolais moko kende ko tourner film na baninga en plus c'est sa sélection mais kaka bino ba congolais bokomi ko finga entre les artistes mboka na bino et tant que analyste et tant que chroniqueuse nino kokoloba par rapport ya makambo ezoleka na mboka na biso mais ça sonne parce que omoni tant au monde na bateau ozotanga ba kombo wana ba Ivoirien ba Nigérien et tout bango balona nde bolingo parce que bolingo ne sala ke makambo no se simba makambo e mata même bible bi bato bazangi bolingo ba mona nzambe te comment to sa musala moko to se soutenir pour to sa ka honneur ya culture na biso to valoriser culture na biso mais biso mo kaka bato ango to komo bomana to komo fingana to komo cholana to komo tiana ba mbeli ko sambwisana na eza malamu te eza bien te et puis parce que ici péchant à Black Lane Mobutu c'est seko tant à qui ko jouer na Hollywood on est réservé na ya bisoti parce que à qui ko représenter ndemboka na biso drapeau na biso culture na biso ce que monter ma kiosi monter ma keto en boloni eza nini ba lobby que à qui ko défendre drapeau mais langue nini o ya okoka koloba kuna parce que ça na difficulté ya français a difficulté en anglais il paraît na le bibongo na yebite ya tanga na koma mutongo pono na yebise no mutongo français on ya yebiso français yebi ya wapi mika na ba voix jamais nenga zawana ici pechang aloba français bien malgré nenga na bali ko nenga bege ya wana mais aloba français kitoko anglais ba prena mo si la yeba anglais si la anglais li wana mutapesi course Gatsby kaba so kaba sele wa joua wana na SB aza professeur ya anglais na ni na qualité si la yeba anglais te akomoye kola ba anglais oh nyoso ba yekola ngo kaka ici pechang akekuna ko jouer na lingala kuna ba ko traduire ngo na anglais ndenge zala siko mabeza ici pechanga le bisi ba Nigérien le bisi ba Gabonais lingala moi te keza bien yango wana kasi on na bisoti ndi yango na ko valoriser culture a valoriser na langue na biso lingala ke lo makuna siko mabeza bravo kutu amete ba fleur mama na yo luko na maison faut zota 5 bisous awa musu aya suka ana ndeni oh merci ndeni oh il faut le problème na moi la question oh na pese bisous na ko pese pas aza maman nanga na pese te poani dans les bons oh bibi saluez-vous par un saint baiser est-ce que de te qui baiser litama to ah et bien ka saluez-vous par un saint baiser ça baiser ata pia to ata pia mupende ça bon ya bisous non so bisous so na liembanga. Merci, j'espère que tu as comme une option à Souka.
Vous comprenez qu'il y a mis dans au rap, il y a mis Motomaloba. Donc, ce qui est au lobby, au quartier, donc, c'est que mission est comme aïe. J'espère que tu comme une option à Souka. Tout content. Non, le lobby, déjà, va se question sur comment pour moi, la personne est très à l'aise, on tient pas à l'aise, on peut non à l'aise, on mal à l'aise. Bon, quand l'émission va bonne pour mini. L'émission est. Bon, ma colonne on a vendu yayo. Yayo. Vous comprenez que donc tout soit là kaboye. 9 matchs. Tout le monde est côté wana. Moi conseil que na pesa ba congolais. To lingana. Omoni mboko ata totie président de la République tozui Jésus totie na place. Et tant que biso to lingante c'est que mboka ibonga kakate. Et loko zo boma biso pe et loko zo boma ba artiste comédien pour bolinganité. Muninga matate. Ce que muninga maté za ton na ye et ya saison na ye. Yo peze la saison na yo, nzambe ninga wa bongsa makambo bien po na yo. To lingana tala lelo yo ba Niger ba komi ko kitisa biso par rapport ba bi ke makambo ele kana mboka na biso ele kana ba mboka mususu te kaka na mboka na biso même na Brazzaville makambo e sala marate mais tozana bango ba voisin et puis yo kenda Brazzaville Rwanda kuna SB akenda zonga lisi baba bon SB bolo ba ki akenda zonga Kongola ramta titi ba bi ke ba mona vidéo na photo na bi bo vidéo na bombo comme na filma écoute bato ba bimisa ne ba o ba yo mto confirmer akenda ti et puis tanga kenda na to yeba na te to sola te tanga kenda na to yeba na nkute to yeba na te tanga ke ba Chine ba o me je te dis au bout voyage SBS si vous allez à OK ba Dubaï ba Chine vous tirez là au temple vous allez bokenda tena kenda te copie faire voyage photo ke ne Côte d'Ivoire o maman longo na longa SB alonga wa na chaîne na ba bengana ko benga yo mo longwa te ngo wanga ngamo na longwa langa wabite wa bon ngana longwa ngamo na SB yo bengana na chaîne na yo SB yo bengana na tu na SB a répondre biso SB yo bengana na chaîne si la bisal ba to ebele ba comprendre SBT si la bisal o bengana e ebida SB ya bengana na chaîne o bengana ngate kaza journaliste mswati ata ebinga pepes bazwanga nga bazwanga na bokese nezali TV tozanga ba presse luamba ba Hervé Lesai ba journaliste makasi ya malonga tozanga bokese bi tout ba juste tozanga kuna to 15 je te dis ce que SB ba sale ngosika fonga misika ba fio comme maleke fio ce reste de la presse nani ko ba bongo te ko maman te na yiniete na yiniesbite na yiniete na fingiete na lobeli mabete vérité kaka petit na vane moi bi ke ngalo ba vérité ayebi na vane awa na vane plateau na yo ko sa te na lo ba ne vérité. Merci Sila Olandi, j'espère qu'Olandi Suarez 9 match a fini mutute a na Congo winner to finga raté to lo ba mabe mutute to lo ba rende vérité. Merci Suarez to kotima mke mo makamwa mke déjà le loba minango déjà trop makamba matanga ya gigola isa kufaki akei kpan à lobby ce que tant que binope il paraît que beaucoup de membres ya bureau ya Ferregola te question za ngazana silisa Zana Silsa Suarez membre ya bureau côté ya Ferre balobi bozo sunga Ferre te Ferre akufeli leki bakundi lelo lobi nango ake Côte d'Ivoire ake kobeta concert na ye na festival ezalaki kuna mais voilà sikoyo balobi eloko Ferre asali kuna est-ce que bo conseil akaye to bo conseil akaye ti asali nini kuna na Côte d'Ivoire so na bijaseni asani on y fait on asani est-ce que yo kaki makambo Ferre aloba na micro ya erreur wana o alobaki agafaki wana kuna soka lobina lingala bato ba répondre te fala yembaka na français en plus il fallait vendre à lobi qui est merci na bino po bon disons alobaki inévénement bato nyonso bazala ki wana et ça les pas si na bien bon faire ça français même ta créer langue française ça y est et puis d'ailleurs l'erreur est humaine il y a bon de oh et puis il y a article il y a pronom in fallait un événement c'est une erreur pe là et on appelle belle personne mais belle c'est quoi il y a B E L il y a un masculin et ça nango tu habites belle poisson et on a un beau poisson boni boyko bino ba faso ba nani wana yo sala erreur te yo nani président to sala erreur Mobutu kuto sala erreur ayak les Congolais
a tenu serment là et apprêté assis à côté de président obosani zé abimi susu na place à bandela les congolais et congolaises y étaient y a atemika abi zé azona mutuka kei président Koutou à ça l'erreur et bon on fait rigoler ça erreur te poignine et puis quand il y a zé on sait ka ce que faire épée Alexis ka ça et comme nous un événement. Merci beaucoup pour que nous ayons mis la chaîne de la Congo Winner Télévision. Nous avons mis le temps où nous avons soirée, nous avons fait la mutu. Le padre ça musala malonga, musala kitoko na mboka na biso a valoriser culture na biso. Mais alinga minete. D'abord on a propre frère na ye moko et puis on a collègue artistique na ye. Bon, ça peut le rasikater. Parce que même les bandelites, Jésus a dit que maintenant, il a inculqué savoir. Mais mon ko a été Joseph a dit combattu notre propre frère, mon papa. Et puis, Bible dit, chacun aura pour ennemi un membre de sa famille. Si on sait qu'il est hors ligola, à tel ami là, il a propos sur fer. C'est normal. Parce que bandit dans la Bible. Faut pas me mener mais on a vu que mutoyo a combattu bongo les hommes préparer pour dans le bavante na gloire mais to ka faire gola on a sali combo ya gola et ba na famille ils a fait on li gola on a fait raser ba bola mo ebele moi si na ke poto on t'a financé c'est faire vous sommes asungi mais le ya te malo ba ke faire boye non ils a bien été. Merci. Montréal a été est-ce que Stade des Martyrs, il y a fait rigola. Ils ont confirmé, parce que tu as un concert on a le 24 on a Stade Tozo Yamba, Vandam na Jackie, faut passer le spectacle l'année va tourner dans le film, moi il fait rigola bête zati. Nabi il faut imaginer que Stade des Martyrs y est moko à démentir, abi azumbongo ni à condom. Vous voyez comment condom. Pour la monde bâti ba fiche ba comment so fandam. Batango fandam. Siko fandam ana ko peut fana bi on a condom. Babylon aussi ba condom na ba so ba OK so ba capote je sais pas moi. Stade de Martyrs à démentir à lobby ngana siko mbongo a faire rigoler parce que faire rigoler a pesi dans nyonso. Ombongo ya baso ba croix rouge so ya banani a pesi dans mbongo na kuna na cinquantenaire o ya ko kangama o ya pema batapema wana o wa zala souffler ba memi bango ba kena bona cinquantenaire faire ça pesi mbongo ka atikali na ngwa pesa ezaka mbongo bata sécurité ndena pesité na ndenge matanga ya nani ya gigole et koma mais tinenga ça concert on était azo ya boye mamuno tizo sila déjà concert le 24 ba ko sauter ba mata ba kita bona ba publicité te ba fiche te ba so ba banderole te le padre a kobeta le 24 concert est confirmé la personne on a polo na chapeau. Merci na misengela merci pour déjà nga déjà polo na zui tokozala na rapona kolobela fallait pour passer na concert na Brazzaville na stade Massamba Débat azasu na concert na France étant que yo chroniqueuse okokolo banini pour na concert ya fallait rozala concert wana na lobi bien fallait o wapi ipupa nani soirée. Mais le bien comme façon il faut fani na le bi fali poupa musicien na biso ya Congo a ok no beta na Brazza na ville na biso bibi oyoka bibi baza moi ça ngungi ouais peut-être muyombe gauche ouais ngungi yesu mwana mama na ekosenga bambongwe ngai wala bibi singa na tuno bibi muyombe gauche na tuno bibi o fala yembi na yebi ngo telefona ndima na bien ngote ngayo ka baniti banzembo ba monokono ya pamba na chambre zoko kate monokono ya pamba puno sala rien nanzembo emba okotanga tina makila zinga yomato zegiza kanga na butu mbazikezi gazala kanga zina ona yo na yebi yangwana nzembo sunini ya leta soirée leti ya soirée soirée. Oui, naza nazo kayoti. Fallait la prom. Bon on a prom fali. So fali. Olobi? Na prom muto tanga ko mota. Tangi kombo mugo na okya bien. So fali. Obana ni fani. Na ebita beta concert wapi? Ah beta na stade Massamba Débat na Brazza. Si on va faire ça na attaché de presse né. To porte parole.
Merci, j'espère que vous l'avez émission j'espère que vous avez côté branché toujours na Congo Winner télévision so moi na bête li bakubo limbisanga epo ndenge niveau to kendela tito ya osona na plateau soirée émission comme na suka Nino kokolo bana ba question na poser te au peu il fallait bimisa et ça on a monté mais comme la suka so be minute comme on bimisa sundeni on ba kisanga ta la pesoka te une minute na peso na bi net mto kwa oyo ageti la faire gola libaya on pour ma santé oyo pour ma stabilité à vie oh on a BCB j'en papa nani et pas mignon ya yo mignon bronzambe mignon Abraham Mignon Abraham, yo penza. Ok, tu as fait un goal à Libaya, on va t'accorder à Imika. Toi, tu sois à Kambouté. Papa, c'est aussi ça. C'est le goal là. Maman, c'est le goal là. Il n'y a pas de rap à Libaya. Non, c'est le goal. Poutine. C'est le goal. Oui, on a Poutine. C'est le goal. C'est le goal là. Poutine. Tu sais, c'est Poutine. C'est normal. Oh, on a vu, hein. Mignon Abraham, moi, banana, pas Mignon Abraham, là, à l'ongwa BCBG. Moi, tu m'attends, mon tomo yebi. Azana mutuka te ba to sombela mutuka abanda longwa BCBG avant na hôtel mo ekota bintie ko tel mo na kapela tout sisi lelo na ko l'accent ngo mutafuta ko tel wana mwasi yo mina ba ngwa za pas chaté ngala za pas chati lelo mama batoza mama batatika bana sundola bana na ndaku na famille na ye po ya ko boko la yo Igo Boss, le roi fondé de Chakirumba, un bon tonton depuis Paris, dans la Lumba, tonton là, Aza soin moroti na poche est dégagée niveau soin tété. Papa nous avons. Tika, Rambon, ya pa bakalaté da signé mutuka. Ezokota ambassadeur Mugabe, cuidado depuis Irlande Motema yale yo la première dame de la presse congolaise sans oublier qui fouet depuis Paris de la part de première dame de la presse Léa Yowa. Bah gros bisous pena. Et puis Sarah Nani, comment ça va Sarah Nani? Sarah Kaboum. Moi la Cléopâtre, la patronne. Moi c'est Anna. Pardon. Depuis Londres. Anna Mbongo moi sio. Tetika. La patronne Cynthia Tumba n'est-ce pas ça moi c'est Longanzala. Il y a un miss Lolo chez les parents. Na âge héros. Oh souffrir. Émission de non pour rien ma banque. Non pour ma banque. T'es la banque t'es style chez les parents. En souffrance. Toute la famille Massamba, je vous aime. La capricieuse de la presse congolaise, moi statika sexy na ba défaut belé, ba accélérer moi si mon et puis me connais bien la Cléopâtre. La capricieuse, la Cléopâtre. Moi si mon reprenons si mon aussi sous ndambo. Aujourd'hui. Tika pardon. Ba gros bisous na yo na sous nani comme sina. Adida Lumumba l'homme à la taille S. Na bisa Montréal. Comme nani? Albi nani? Albi Bayunga. Mobala mwindo. Mandefu kale wala fini baby. En barbe. Ba gros bisous na. Lumumba longolé na basket à memie boy. Na bisa yo au challenge comme ça peut jouer pas matika pardon. Si le numéro la pesa. La pesa te hein. Na pesa te pardon. Na pesa yo. Ezaka affiché numéro ya Lumumba ndoza. Oza poso komelanga o lukanga o komiya bo finga. Bo finga nde bolingi, boloba nde bolingi, ndetinga na vivant na mafinga. Nga soro finga te na kola te na robe na sel pe fièvre. Pardon. Bo finga nga pardon, bo finga nga. Esili. Merci. Soirée Esili. Esili pour la vie. Merci pour le lot respecté au quartier avant. Merci d'avoir été sur la Congo Winner télévision et j'espère que vous allez être belé. Vous s'appelle une émission qui n'engage tout ça l'analyse na biso afingi mutute alobi mabe ya mutute. Yo mutomesana ko finga ye mokatindi sala nini finga. Ba remarque za ya bino mais malobe za ya biso. J'espère que vous s'abonnez massivement toujours na Congo Winner télévision. Ceux qui n'a pas sani c'est que na sali soum na pessimo boss balobi mbote na en place aux alliés depuis Londres balobi Sarah Kabunzi la Cléopâtre. Donc moi ça le kingolo na mwindo moi ça le kingolo na musielu ko sala zo atepo ne na lobby donc etalika yo na yo moka na nzambe na yo pourquoi pas balobi Ninel Okemba de prix Brazzaville grande sœur propre je te salue gros bisous na yo. Baba ya dit dans le monde baba na oti yo pe mutapoto soko sala zo ayeba ke aza kimia ko bongo ebisimatenge boko bala on se to abiso mbaye na plateau ye na zo bala na oti mais moi ça ayeba na mpi merci na bino wana za ki générique na biso ngana bino to kutani prochaine ciao.
Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.